mingi mes amis, merci mingi na bande commence besoin d'habitude en direct www.radiosanseffet.com. Merci de mariés, merci de fiancés, de jeunes filles, de maman, de coco batonyoso. Merci mingi zamba pambola bino. Tu es une émission d'habitude sur éducation familiale, en tout cas branche de Zoloba sur l'intimité. En tout cas, tu y es na eloko tolobi mikai bakaleson mikadi soutien et tout. Kaleson ni ne senge na biso tolata. Kaleson ni eza bien pour la biso et basi eloko ni esalaka tozala na négligence ya bakaleson ezala na ki jeune fille na biso ezala na ki maman ezala na ndako na biso ya libala eloko nini penza esalaka négligence ekoma na eloko tobengi ba dessous to bakaleson to ba soutien donc oyo nyonso penza tobengaka yango. Donc lelo toye tobetana no sete ya likambo même ba papa tokoya pe na bakaleson ya ba papa ba dessous ya ba papa na mikolo ezali koya ba cache corps na bango ba boxeur tout là et loko ni esalaka d'abord 1 eza salité et 2 tozala nango te et 3 ezala vraiment ya qualité pe ya mabe. Donc tokoka kosomba kaleson te moto akopréféré asomba Gucci Yoshi omoni pena mwasi na kati c'est-à-dire abeti makasi kitoko na libanda mais kati ya kaleson na ye eza ba dégâts soutien alati ya dégâts kaleson alati eza ya dégâts. Donc lelo toko beta penza sete ya kolakisa que bakaleson ezala ya bato ya nzoto mikie ezala bato ya nzoto minene bakoma kosala nyonso ya kitoko parce que bato ebele baloba bato ya minene bakaleson na bango ezala sexy te ezala kitoko te bazalaka nango te oyo ya mikie bakoloba ya biso ya mikie ezalaka penza ya kitoko te et tout ça là. Lelo toye na badessous ya bato nyonso ya nzoto mikie ya moyenne ya bato ya minene ya babokoto ya bato wana nyonso ezali donc eza sous raison te mama yo ozala na kaleson to soutien ya mabe to ozala nango te to ya salité. Donc négligence côté wana eza makasi et mobali soki pe aza makasi te omoni mobali pe soki aza moto ba kaleson ya salité ye pa kokipe na ete mais mobali oyo aza moto alingaka mwasi azala sexy kozala sexy elobi te kaka basi mosusu surtout baoyo basambelaka o biso tokolata na biso ba string wana te parce que eza bien te mpona bana nzambe wana pe eza sujet ona koya nango olata string eza lisumu to eza bomi soki tozongi na ntango ya kala tozala komona lingwanda ezalaki pe string ekoti na nzela velele. Je crois que mundela s'inspiraki na lingwanda oyo vraiment elatamaka string eza lisumu to eza lisumu te. Basi ebele lelo bazokota na mobulu c'est-à-dire libala ezokoma na mobulu mobali abaye ye to azolingi te to azozwele bamanda parce que négligence ya badessous. Donc na début azalaki koepate mobali badessous ya bien na ki fiançailles na ki chéri na koyiba akolata ba sous-vêtements ya bien mais ntango bakomi na ndako achangé mosusu pe même na libanda bo azolata kitoko makasi ekoma na badessous kuna eza vraiment salite omoni kaka moto alingaki apa kimi moto alingaki aka kimi tokokota nano kutu te na masolo ya nzoto ya se wana tokoya nango mais tovanda nano likama badessous. Avant naya koloba makama badessous nalingi nano naloba dessous yango basukolaka dessous wapi tobandi nano na basous-vêtements oyo ya boye okomona jeune fille ntango aza nano jeune fille na chéri ye wana aza koutilize ba sous-vêtements ya boye eza qualité ya bien eza polyester balobaka donc ya bien nylon mélangé na viscose na tout qualité penza ya kitoko donc bijou asali penza ba choix ya bien ozomona penza eza ba sous-vêtements ya bien. Donc okomona jeune fille azolata complet na ye kitoko la fiancé chéri mobali na ye son mari azosepela parce que aza toujours na concordance azolata bravo to sepeli. Mais sikoyo tongi tolakisa ndenge nini basokolaka sous-vêtements. Nous avons l'habitude nous le Congolais na négligence na biso toye kokuta ba machine à laver na poto okomona ozwi soutien na yo boye na caleçon okotisika na machine à laver bozo remarquer que eza ya sika biloko penza ndeko asombi mpona tolakisa mpona respect tokolakisa te biloko ya bato balata et tout. Donc voilà eza biloko penza tozolinga tosala yango sérieux bato bazwa biloko tozosala aventure te mais mpona kobongisa mabala but ya émission ezali communauté esengeli ezala bien parce que base il y a éducation ya mboka ya makasi ya mboka c'est l'éducation c'est la famille eza eloko ya konéglige te ya l'éducation vraiment il faut ezala na top na République démocratique du Congo. Donc okomona kosokola kaleson moto alingi abwaki na machine à laver et la plupart ya bandeko ezalaka nini okomona awa ezali epai mandindili evandaka to matako to bafese to masoko evandelaka awa mingi ezalaka
côté nzela vilele ezalelaka. Bon, okomona ebele ba oyo bayebi kopangosa penza kaka bien te, wana pe tokoya kolakisa ndenge nini bapangosaka kaka, bazalaka awa na batrace ya kaka oyo etikalaka na ba sous-vêtement na bango. Donc nayebi te soki tomeka kopesa mo exemple po esala bien. Na kopesa exemple tout à l'heure, hein, ou bien na pesa exemple mbala moko. Donc voilà, ezalaka awa esali trace. Yo zi okotisi yango boye na machine, machine esalaka ni ezobalola kaka boye. Machine ezobalola, machine ezobalola. Okomona même na ba sous-vêtements ya ba bana, surtout ba papa pe bazaka bato ba scandale trop, hein. Soki euti na machine ebimi, mais oko remarquer kaka awa trace wana yaka ebandaka moni awa eza liboso pai vagin vandaka awa na simiza pa ba fesse ebandaka, mais trace wana salite ebandelaka bo. Oyo pe aza salite makasi mwasi ba perte blanche nyonso esali nini etondia. Donc awa nyonso komona eza likama, koto jaune na oyo penza aza déjà na ba batterie, awa jaune, awa vert, soko aliaki pondu vert, soko aliaki ba madesu jaune, ba madesu to sosa madesu. Donc sikoyo basokolaka kaliso na machine ki basokola mukadi na maboko okobanda awa kotoyo awa biso nyonso toyebi nde basokola kaliso otie boye, otie savon awa, otie boye, oza koinsister na place oyo, oza koinsister, oza koinsister, oza koinsister, otie mayi otali soki salite wana elongwe te, otie lisu savon, oza koinsister. Je vois que aux 8 ans ya konika mikolo pe bakoma kosala bakisi ya kopompe oyo eza mpona elembisaka mbangu batache wana. Mais il faut koyeba ke soki ozokotisa baslip no mingi na machine ekolemba, élastique ekolemba, ekokoma midinda, eza so na qualité moko ya bien te. Et puis soki ozokotisa yango na babilamba mosusu mo neti oyo eza couleur na oyo ya kitoko, mais ekokoma mélanger peut-être na oyo ya rouge oyo omoni e perdre éclat et perdre pe élégance na beauté na yango. Donc sokola mukadi boye ba dessous na maboko ça coûte rien, hein. Donc ozwi kisi wana na ko lakisa bino yango prochainement lelo na ye plus na kine na nka mbango. Mais la deuxième vidéo to kosala penza to ye na kisi ya ko pomper et puis na meki kosala moi film, hein, na sali mélange moko ya légumes moko ça lokola forme lokola matière fécale et puis to représenter penza ndenge ezalaka et puis on prend soin de ça parce que to koti en matière fécale et puis to laksi ba to ezala bien te. Donc la deuxième vidéo to sala ka film donc to zi matière moko to sala lokola matière fécale et puis et le remonte to tient lokola la perte blanche et puis on va essayer de laksa ndenge ni ezala dégueulasse ndenge ni ezala bien te. Donc voilà ici donc au moni awa parce que salité ya ba perte blanche et bandaka au moni zui awa ndambo et yeti koto. Allez awa et kozwa matière fécale tia. Donc autant matière fécale pe osali eloko ndenge moko otie savon, hein, ou bien au pomper qui sur un spray otie kango pendant 2-3 minutes après oye soko otie kakaboye bien oniki omoni penze elongwe parce que okoko tia pe kisi wana otie na machine elongwe te surtout pondu mafuta mbili ezaka blague te, hein. Et puis ils appellent bien te na machine bana ta mosusu ozotinda bango bake okotisa biloko na machine bazomona kaleso mama bakakana ya bino bana eza bien te. Je n'encourage pas moto oyeba kosokola bafesse te tout ça là tokolakisa ndenge nini okonettoye bafesse na yo ezala na eloko te. Bandeko ebele balobaka o bafesse ezangaka kaka te, c'est faux, hein. Et ba okosokola penza bi okotisi mosapi tokolakisa ngo na mikolo ezali koya. Donc voilà epai nini bapoint esengeli ovanda awa oniki bien et mibali msusu basi msusu bazala soka sokolaka nzoto bien te même na contour, hein, na contour awa totelemisa boye omona bien même awa na baloli yango nsima mabe okomona awa esali noir epai luketo kaleso evandaka na luketo soki moto anikaka nzoto bien te okomona awa nyonso ekomi nini ekomi noir ekomi salite. Donc wana pe faut vanda oniki boye parce que machine ekoki penza kolongola yango te. Mais za na bakitunga mo batekaka oli okotisi yango na kati et puis obwaki na machine wana pe nikaka nango bien te mpona koevite komélanger yango na bilamba normal. Mais okoevite te couleur ya elamba mosusu eya kokanga na dessous na yo. Et puis jamais okosala stock ya basous-vêtements wana ndenge na beta sete sous-vêtements basokola yango chaque jour. Donc na journée moko nde toza na poto ya tochangeaka liso 2 fois
biso toke na musala oke na tongo tango ozongi na poko tango tosokola pona olala olongoli caleçon kolala te na caleçon outa nango kayo eto yo olali nango to changer style donc so tango ozo changer caleçon ozosokola osokoli na caleçon no mbala moko et soki otokaka mingi olati soutien et puis pe faut sokola soutien bamusu basaka sokoli ka caleçon soutien asokoli te ake kotisa ngo ndenge wana na pas to bombaka soit na tiroir pas bombaka ba slip neto na sac to na nini eza sikoyo nasola motoki donc tant ozosokola soutien ozosokola pe caleçon parce que il faut toujours kolataka complet hein donc complet eza très bien voilà tozoloba ozaka soko olingaka bacouleur te oh ngana lingana bacaleçon bacouleur te bacaleçon tout ça soki ozwi mobile azoselika yo olingaka caleçon bacouleur rouge nini te mobile alingi ongana lingana bacouleur te okoko ozwa caleçon ya couleur ya boye mais eza quand même na élégance parce que pour nani na zio eza na bamususu balingaka kaka bacaleçon ya boye ya minene eza un peu lokola gaine mais ezaka pe ya kitoko kozwa te ezaka lokola euti na likolo ekwei pardon hein batie moi dentelle esali moi bien hein na soutien tobeta souete na soutien lelo basali biso grâce mabele manjomo ekwei esali boye eza lisusu te voilà basoutien eza à la mode mikolo mama papa na yo azokweyaka mayanga na bafille ya internet awa mabele telemi esali boye mais mama na bana 6 muyibi tala eloko ezobikisa biso yango oyo deja ozalaka nango ntango obakisi na oyo ozomona eza ya qualité ya bien bibi na biso asombi monganga nzambe apambola yo ozomona parce que abetisi ete alobi faut kosomba basoutien ya bien ozomona même élastique ozomona na tande eza kitoko faut kosomba basoutien ya bien ozomona même libende eza vraiment caché na kati pourquoi faut kosomba basoutien ya qualité ya bien tolobi te ya cher on parle de qualité et non ya cher parce qu'il y a une différence entre qualité et cher. Beaucoup de gens disent que qualité qui est dans taloté. Il y a des biloko eza moins cher, mais ça la qualité ya bien. Le long na poto eza tambolo romona. Musu peza ya marque ya qualité, na tango ya solde kende ko somba. Tika lo lendo mama. Tango ba solde kende ba na magasin somba. Oya somba ki on a 100 euros. Tango ba kitisi yango 10 euros, bo sombi même produit, mais yo sombi on a moins cher. Na solde ya sombi on a tango ya prix normal na kisakata na vantage. Et c'est que tu as makambo na koya nango to somba moins cher mais qualité ya bien to ko beta ka c'était na communauté ba maman esengeli ba changer ba tika ba lo lendo ba vanta ba concurrence inutile soki ba solde biloko ye na magasin ya raté parce que asoma biloko ba solde ngana sombaka même il y a 1 euro même il y a 99 centimes j'achète il faut que ko économiser puis cause à la moi si madame voilà donc on moni dit bende eza vraiment caché na kati et pourquoi il faut ezala boy parce que soutien eza la qualité ya mabeli bende wana ekoki kopesa yo pe maladie ekoki kopesa yo cancer de sein donc c'est pourquoi il faut kosalelaka soutien ya bien ya libende ya bien et puis libende ya mabe mona mpenza mama ekotoboka o ebimi ozotambola ezocuba yo okomi mal à l'aise voilà côté wana tobetisi ete toleki mpona bajeune fille hein mobali ntango alingaki osika yoka biloko ozwa kobetela ye soki otie bleu ya boye na mukadi ya bleu tala bleu yango kitoko oyo bato mabele mike oyo ezalaka te yango ezali batieli bino na nne moko ya kitoko wana bleu pe ya kitoko yo moto olinga bacouleur yango oyo mobali na ngai nalinga bacouleur namonaka te bacouleur yango toleki na koto oyo toye epai na bamama na biso ya babokoto oyo biso bata minene basoutien ya sexy ezalaka te okenda kosombaka oyo ezalaka singa mibali mosusu balinga na bango te tala singa soutien monene hein singa soutien monene lokola soki eloko nini nabona nga kolobela ongo ndenge nalo tala singa soutien monene eza kaka te mabele no lokola eza minene ozomérite singa soutien moko ya monene te tokolakisa olati boye e basali yango eza qualité ya bien tape batieli yo na mwa diamant na yo wana eza sexy ata oza mabele yango minene ata eza ndenge tala soutien pe ya sexy so mobile no alingaka na ye te basoutien basinga minene wana toujours omoni tala libende qualité ya bien eza pe na éponge nango poza déjà mabele minene libende oyo soki otia yango ozomona ke mabele tala en forme ndenge eza nano balati te mais ezosala déjà ondire motu libele déjà omoni soki olata yango esani pa etongoli yo mabele tokoya na eloko moko boye tokolakisa lisusu babakisaka donc ozwi yango kangi na libele otomboli obakisi su soutien eza kaka plastique moko etelemisaka su bien donc bapapa botikala bino kotala mwasi omoi na nzela ozotala mabele ne ekoya nango ka nde ya mwasi no ekoya tala basekele yango oyo basoutien ya mikolo eza à la mode
Donc bozomona penza eza ya sika bibi akende kosomba monganga na biso mpona kolakisa biso tala mama oza mabele minene penza yango ya kitoko ezali wana toleki oyo je crois eza lisusu ya bato ya minene lisusu penza koleka bato ya minene ebele balingaka te biso bastring moyen tolata yango eza te etout matako eleki minene banda kobeta-beta etout satala partout badentele ya rose eza kitoko mwana biso asombi ta balati nano te ezomona deja mwa ndenge totia yango tala na nzoto sikoyo eza lokola etelemisi yo deja mabele pe epesi volume esali lokola tembe na bajeune fille ya 16 ans mabele etelemangi yo mpe soki obeti yango epesi pose na elamba tala kolataka su te soutien oyo elemba mikolo eza système chiffon na kati kolata lisusu te oyo ezangaka bachiffon comme à l'époque surtout so mobali aza bitalatala basi yoka mabele evimbi etombwani evandi basekele yango bato nyonso babota mabele kwea tobomba na basekele te bambula esekei toyebi vérité donc voilà basi ebele oyo bazalaka vraiment minene oyo eza complet toujours toza na ba ensemble awa ndenge tolobaka bakaleson ya minene mobali azoswanisa kaleson ekoza monene eza complet mais tala eza basali yango quand même sexy partout dentelle badentelle eza mpe biloko ezorenie mikolo yo monganga na biso abeta sete vous voyez donc eza mpenza kitoko makasi tozosepela et toye mpe mibali basi oyo bazalaka libumu eza mwa kovimba et tout ça oyo eza bacorsage oyo eza mpenza ya makasi te mais eza quand même ya bien ya sexy ya qualité ndenge tozoloba mais oyo tozwi yango bibi na biso azwaki pourquoi d'abord ozomona tala ndenge basali broderie nango ezomonana eza vraiment ya qualité malgré eza soutien te oyo ezali na comment on appelle ça chiffon na kati mais omoni déjà broderie ezopesa yango valeur eza mpenza ya valeur oyo moto aza mpenza moni ozomonaka eza ya bato ya mabele minene oyo ezaka misuni etonda soki atie yango ekotelemisa ye malgré eza na chiffon te mais tala niveau ya broderie oyo soki olati yango kaka sikoyo broderie oyebi eloko na osepela nango ekovanda sikoyo na libele mpenza evandi bengi donc papa ntango azotala yango olongoli bilamba mama atelemaka ko ekotelema biloko ekotelemisa na couleur nango moto akotelema kaka tala na nde basali yango kitoko tala qualité ya balekisi na mwa satin bongo koto soki ekoya kovando na kote ya libumu wana na hanche tala ndenge ekozala mama boni okobuka na boye biloko kokosomba 19 €, 25 €, 10 €, 9 €. Osombi tala et puis ozomona libende nango eza vraiment ya qualité ya bien donc oyo kosalaki soki ovandisi yango ali pose yo etomboli yo donc soki olingi na oyo ya bachiffon te parce que libolo eno eza déjà monene or babele minene nde mikolo ya la mode soki olingaka te kokende olatele ya mavwangala te libani misu balingaka oyo ya bagenre ya boye voilà ezalaka mpe vraiment trop sexy et puis ekangaka libumu soki libumu eza mwa monene soki ezopesa mobali mwa dégueulasse olati soutien libumu kuna ebimi boye ezomonana tala bagenre ya basoutien oyo esengeli yosomba ya modele ya bacorsage ya boye nakoya na bacorsage oyo mpenza na kolakisa oyo eza wana ezofina o libumu ebungisi yo libumu comme si ozalaka na libumu te mais oyo toye nango na ndenge ya normal quoi parce que esengeli tolakisa makambo maleme étape par étape donc voilà oyo nde moni ekosala bien ekangi yo ebombi yo nyonso esali yo vraiment sexy donc oyo ezalaka très bien ezalaka kitoko mpenza makasi donc omoni même mosusu nango yango oyo mpe eza na sikoyo na batie coton batie coton tala bazobimisa mpenza babroderie oyo koma bapesa badentelle moko ya qualité donc soki otie yango omoni ke motu mbala moko eloko etelemi eza kaka te alemba na ye asala boye te yo ozolata biloko ya badesu ya mabe ye telema ndenge nini ata yo moko yaya obimi motu na biloko ya boye atelema te ndenge nini tala na ne yango ya monene boye yo zongo soki evandi na tolo wana ya yo tala nani ekoti na mabele te me tala na ndenge etelemi ondie donc soki otie boye okasi ondie nzoto ya mwasi moto alati botala bandeko nanga ondire mwasi alati bongo soki olati yango tala ndenge kopesa
botika ba blague donc ba dessous et telemisaka ba papa ba bord okomona biloko ya bote eza basi ya ndumba surtout ba sœur en Christ tala biloko abalataka singa soutien monene lokola ba mama baza komema bana na mokumba oteka pundu bakutana na fingi na ngati meto ba vérité moni yinda singa yinda soutien basi basokolaka te asokola soutien 6 mois 4 mois après soutien eza na sola lipeka basangisa na parfum mama ata otiaka parfum sola lipeka basakanaka nango te soutien eyindaka awa okomona soutien yindi awa oyo epai bosokola nzoto bien te contour oyo awa epai na se ya mabele awa noir basi ya mabele minene bosalaka fierté mikolo biso basi ya mabele minene tala ndenge tokomi ala mode tombolaka se ya mabele wana ezalaka na solo ya kimpuka sola mai ya Thomson elala 2 jours epola soko otombolaka mabele tozosokola yango na se kosala kaka fierté mabele ya minene mais soko ebo prendre soin nango te solo ya ndenge wana tala mpenza basoutien ya bien ya kitoko yango basere en Christ kaka elisumu oyo ezaka ya basi ya ndumba wapi kasi mobali no pasteur ye wana joma akoma okende kolanda na ye basi ya ba prostituée donc voilà un peu donc basete tokoko betela bino concernant makambo ya ba dessous donc esengeli ko prendre soin nango ntango ozo négliger ozoloba boye donc yeba ke papa fiancé na yo azosepela ntango so akomona baleki na ye bacousine na ye batandaka ngo na singa obi azalaki na copine moko akala aza kobeta baboro ya boye okota mai toye na likambo ya bastring basi ebele mibali na bango balingaka bastring bango balingaka string te mama nayebi nanga te na verset biblique nini bakoma string eza mabe wana eza makambo tokotuna bapasteur Didier bapasteur ya nzambe basembolela biso string yango eza modele na modele soki okokaka te so mobali no alingaka string yo okokaka te oyo eza lokola singa fumbu mosusu ezaka boye osombi tala badantele ya ndenge wana kitoko ala kuiranta yoka ndenge ezongenga bongo eloko ya boye mama obimeli chéri na soutien faut toujours complet rouge complet sikoyo tokoya nanu toloba nanu bon ata yo moko biloko ekotelema te biloko ya nzoto eza tokende kopesa mobali kaka aliaka bakimbi olongo omelisaka ebimelamela moto abata apesa te eza likambo tue oza vraiment nano sexy olati biloko ya bien ekopesa motu posa e alors mpe sokolaka yango bien c'est pas que awa nyonso sikoyo ekoma jaune ekangama tellement bakaka erouillé nga na benga yango rouille eyelongwa su te ata eza kitoko boye mai soki babendi yango mpe balongola batali boye na nsima bape eza likama awa nyonso donc okomisa yango lokola soki eloko nini mawa tro esengeli koprendre soin kosokolaka awa soki olataka string nikaka bi awa pa ekotaka na kati ya nzela velele ekoti ekangami ozolongola olati na yo oyo sexy bien mobali asepeli bien ntango masolo kasi akosala na yango te ntango akolongola yango boye ba eya awa tala mpenza mosaka evandi donc yeba sikoyo mosaka wana ya mobeso ebimi boye solo monima moko motu makambo etelemaki mpo c'est vrai kuiranta bibi wa matata kuiranta mpenza ya boye motu fo masolo etelema me ntango balongoli yango boye na nsima kuna tala mosaka evandi solo kaka bor etelemaki pu bor elali ekomi ya baexercice mobali mosusu mpe ya soni mwa aloba nokende na okosokola olongo nango eza te outi nokosokola mobali mosusu ya courage abi mais sokolaka mpe bien abayene mpe mbala momonaka alali omoni donc okomosilika o ndenge nini ye azalaka kaka boye omona telemi omona alali te solo ya kaka moya aloba eza te so ye awa bandeko na biso ya nzoto mike bandeko na biso ya taille moyenne bandeko na biso ya minene bastring yango eza ya modele na modele ya kitoko mama obimeli motu na eloko ya boye ata azalaki na kanda ata yo moko soiranta basere en Christ oyoka te ya basi ya ndumba ya wapi tala obimeli mwana mama tozoba toujours bacomplet akoboya ndenge encore oyo mpenza namoni yango donc nzela mokusi naolela yango fort oyo ye kaka boye
asa kuna besoin te abenda kuna komona banzela vele kuna eza na likama awa kaka na mwa porte oyo na porte de Namur awa porte de Namur babeti kaka boye leki koto pan koto pan pan mosolo ebetami ya bien sikoyo sere en Christ ozoboya moni basere oyo bakenda kokweyisa bapaster mibale na bino biloko babetaka nzela mokuse porte de Namur alati jupe moko donc ya slim so batomboli yango kaka ale bakuti porte de Namur eza donc so bazwi kaka porte de Namur batie kaka boye tala porte de Namur ndenge ezofungwama nango mama ye moko kuta koyede asimbi yango mpenza boye abeti yango boye pasi telo aye abeta koto ka papapa so moto akoti akitisi kaka jupe na slim calme bafandi bapemi eza te akende kolatela yo oyo tolakisaki tozwa neti exemple alata oyo mpo oyo esengeli alongola nyonso oyo esengeli oyo ya dentelle oyo eza kitoko mais esengeli alongola yango batiango likolo ya mesa ya biro ya paster pene mpo oyo biloko boye ekendaka likolo ya bible ntango secrétaire akoti akitisi ne jupe mbango me secrétaire abwaka misi boye paster oyo likolo ya bible eza kaleson ote mouchoir paster akoma kopangisa motoki na kaleson mais oyo nde omoni basi oyo bazokweyisa bapaster babetaka baporte de Namur soko abeti porte de Namur ake aoki kaka secrétaire azoya pan ata lipaka na lingomba azoya kitisi ka jupe ne calme donc comme si rien n'était donc bato wana bakweyisa bapaster basomba yango trop soki abeteli ya rouge te abeteli porte de Namur mosusu ya noir yoka ndenge ezongenga aye kaka porte de Namur pan oyo ata cave pepele encore ndenge eza sexy bo abi paster koto nazoka pasi pambola paster akitisi motu kote wana au nom de Jésus au nom de Jésus mwasi na bite koto penda soki abeti kaka porte de Namur boye pu mbala moko paster cave ti masolo ebeta moto azoya pu comme si rien n'était bukanaka olataka string te mobali nyonso soki alingaka yango lata donc voilà toye na string oyo ya singa mfumbu nde epai eza likama tala ndenge eza soki oza soin te eza likama tala ya soin diamant ya diamant nango ya diamant tala ata oyo mpenza bakoya koluka diamant te bakoya obukanaka te mais soki mikolo eleki bambula epusani tala ndenge moto akomaka mikolo soki eleki coton il faut te rappeler bien caleçon ya coton eza caleçon ya qualité ya bien oyo ezaka recommandé mingi na bamédecin ça il faut le dire et puis na mulunge na été eza eloko moko eza vraiment confortable to négligera te to fingara te mais problème ezali okomolata sikoyo caleçon ya coton soki libale mikolo epusani lati caleçon ya coton oyo okamati oyo olati ata yo moko boye ekoteli sikoyo oyo ekomi de akaki koto oyo esali boye kiti awa na motoki oyo esa mobali ni rien epuis caleçon ya coton kosukola yango soki oza moto ya baperte blanche ya salite blage te awa soki ekangameli yo awa esaleli yo rui awa ya mosaka awa